bana Congo, bana monde entier, bana partout. Ça dit chaîne à bino yango. Ngamo na confinement, grand leader à confinement. Chaîne à bino, bo s'abonner bino tout. Na MC Pro TV. Bo s'abonner massivement. Bana tout ya monde entier, bana Ngola, bana Brazza, bana partout. Bo s'abonner na chaîne MC Pro TV. Dibo comment ma bien. MC Pro TV. Dibo s'abonner na chaîne Makambo. Ceux qui bongo ba news, ya ba star na bino ba grand star tout. Ya Congo. Dibo s'abonner na chaîne Marma bien na chaîne nous. Dibo soit le bla bêtiste. Di Azande Moussalande. Voilà, nos chers amis internet et internautes, donc on a eu quelques minutes déjà besoin de plan la MC Pro TV chaîne ya malunga number 1 Mikolo ne makambu c'est makambu marqué confinement Covid-19 mais toujours respirer quand même nangolo nzambe. Merci beaucoup na vrai na biso MC Pro TV donc Prince Sangui, donc Prince Sangui depuis Paris. Donc moi mobile numéro bien Prince Sangui depuis Paris. Alors là on a vu en tout cas merci beaucoup dans un message. Non, merci beaucoup à Christophe Yav Yaba Christophe depuis les États-Unis. Il est pas au comme la biso. Merci à Tantine à Berlin, hein, Berlin Soki depuis les États-Unis aussi. Merci à Naomi et Sanga depuis Luanda. Merci n'a pas tout malé. Nous avons appelé Jancy Katakata à réseau. Merci beaucoup. Bana tout à Bruxelles, ya Bosco Boblem to Kataraba côté en tout cas on est ensemble. Voilà un petit message. Bonjour. Ouais, bonjour monde entier, bonjour Jobingo on a bonjour l'équipe technique tout. Oyo bazoa tenir biso compagnie, ne miso vraiment donc bonjour na monde entier tout bazo landa biso partout bazan na monde bazo landa biso ba moté na bango. Voilà un petit message. Yo est artiste déjà actualités obligées biso bana poto bana partout au monde entier. Corona Covid-19 ne nous le ka to mona ki ope bosangana ki na bandeko mususu pona oyembela corona. Alors yo étant que rolobani ni na bandeko bazo croire na nte na corona état artiste na bana to poto ba Holanda. De que loko nazo senga kaka nzambe ya mputule no nzambe ya papa Simo Kimbangu kyangani. Donc ma aya à défendre moko à défendre mon kilo vraiment tout cas na banda ko maladie ça tout respecter ba norme hygiène tout ça na ba palais tout fa na ba palais tout bimati tout respecter nous so ba ko na moko ba maladie ça jobingo na confirmer maladie ça na moka. Donc pour ce sang depuis France y est sur la année chaque jour de tout le temps de tous les jours. Alors un petit message événement les premiers mains au batutu bazela qui monde entier zela qui ils en a pris sel tapis vert mais brusquement couronné na monde ba faire pelali alors bana poto bazozela bazomituna contexte événement ne gozala rasusu na Bruxelles ezaki événement mo bone salamati mais récite non c'est monana qui papa ba effort de nazo remixer d'abord coordonnateur il y a événement na kata Bruxelles grand frère propre qui sombe na staff na et tout donc nazo la vraiment qui événement zabino tout bozalaka toujours branché na ba site internet oyo bato bazana ba numéro ya WhatsApp ya Facebook ya qui sombe boza toujours connecté na yé pour événement et ça le masoki ba malade esili l'événement to ça le événement te na mboka batu bazolela biso ça l'événement et ko ça le matin donc na ça ba maman musique tout ya Bruxelles ya Paris ya France boza la ma calme événement na bino eza tapis vert. Vous allez ma calme, mais Jobingo on a le événement et événement il salema c'est 1er mai. Le 1er mai nous allons à Bruxelles. Nzambe vraiment na malade yé événement ko salema souté. Alors Siko, quels sont des projets bozana ngona ndeko qui sombe? Ouais, bah projet ça normal, nga na ga mission. Il y a simple mission na BTK Ndimbo. Ya on a osala ba annonce pas bateau pour événement réciter événement c'est mon anaï déjà à 100%. Les bateaux bazara toujours connecté branché na ba site na biso na ba page na biso uzala na mbazango ebinde ni ga événement pour ba moi isimbaki 100% yozala no na mbazango za na mikilita tono monango muninga na rasine loko na sali pour événement ngam na simba kango ngam na yemba mun na yembi na compagnie réciter lo déjà parce que être sali loko to ko consulter même papa Simo Kimbangu na Nkamba di bana Nkamba tout ba mboti na bango belé tous les Kimbangi c'est oyo bazana ba na mboka mupaya ba mboti na bango vraiment événement simba qui déjà mais date na o qu'est-ce qu'ils sont bazo préparer na service ne tout na ba bureau ne tout ba préparer date mususu ba malade sili ba ko luka date mususu
mais nga nazo senga lokola na grand frère propre qui sombe aluka date mo bi la historique pour attacher événement na tapis vert l'événement tapis vert isa malgré date changé mais batba a toujours connecté branché na ba site na biso événement salma jobingo. Voilà, événement au Salama, merci beaucoup. Donc, batubami tout na siko na mi kili apoto neti na bangola na balwanda to mo nomi esanga za na mi tout na MT2 azolo bapé moi trop tout le monde appelle moi Evre na ba sine biso de na régie to zo clip à tapis vert pour tout le monde ande ma bango zo kendele parce que azo ganga trop ndombo lino nini en tout cas MC pour nde makambo. Premier maître kutana na Bruxelles bana mvuluzi biso nyoso tout tombola kitambala mama mwilo ya Toyoka Makukwa Matatu, c'est notre chemin, aimons-nous vivants. Tapis vert et poni l'opposoté, Ozala Mundele Tomoyindo, Yaka Tosangana. Tapis vert c'est notre chemin, Yaboye Zalate. Merci beaucoup de l'initiative, Yakis Kisombe. Asapora Moke, Aboule Bakongole, Kis Kisombe. Voilà, de retour au total clip et salut artiste MTD message mais vraiment ne bana poto tolobara bon chic bon genre mais il paraît na mbanzango on a bisao mais macadame in de gauche droite on est moi na maternelle mais ayemé les grands prix il paraît ayemé les grands événements alors on ne comprenons pas que artiste on tile là de tamola makolo azotamola makolo maman na piéton basket tu faut mon affaire ba poto pena ora pena nkwete ya mboka koto mais to comprendre té mais vraiment tout monde barrange ma appelé na pesi range vers ba motela ngebili te mone eloko tout sambela ka nzambe tout sambela ka nzambe eloko tout ko tamla ba makomisa ngo kamba volontaire pona minto ka grand prêtre la biso so ba krelinga kara kombe doit qui sont ba fan ba te petit so ka no tambola na ngo ma muté ya mamuti to sane makambo ya tout ça tout le temps nzambe kopana jobingo meroya mukoni mambre ya mukoloni ni po yozo embela ba grand prêtre ngai to mona ngaboye naza petit ya ba kiski sombe mbote mingi na Bruxelles na falon ekofo naza leki ya ba mimi mwanza wana Bruxelles kopana de kama mike de ba ko fana ba bulekete petit so foto teli benda tamula na problème te mais na ebisi yoke calamité tout ça la calme. Premier caron nous sommes câble en qu'est-ce qui sombi na ebisi on le émission na yo tout ça na yo awa premier caron on roulé na on a moko doit appeler ça qu'est-ce qui sombi na ondima qui na joa ngo voilà buka mona buka kwekila to linga to monande koloba parce que les artistes mo ba lobara mamunyo sezalara audio vidéo mona teka audio je salue artiste en pesa alors on a biso pi. Merci beaucoup Nabatonio, sont toujours beau tenir biso fidélité au bon on a MC Pro TV, abonnez-vous massivement. Donc si on a la vidéo si on s'abonne et on ça absolument vrai bien. Merci beaucoup à une jolie dame, la Turque, la perle rare, Christelle Ntezo. Pourquoi pas j'en suis katakata ba réseau parce qu'on a que na la place à BD Andonga le passeport rouge que kota ba Mignon Abraham que kota ba Remstes Chikaya wana qui ne peut pas se battre pourquoi pas honorable Alita Chamala en tout cas merci beaucoup tout le monde au saliba makambu honorable Alita Chamala fondation honorable Alita Chamala makambu ne makambu en tout cas so salara miso sugara na ba 4 TV 5 TV zo na ba rayon XY même ma plein pour bana poto na micho sentiment et trop alors pas honorable Alita Chamala honorable Alita Chamala na birone mobimba c'est-à-dire na mona ki fondation ça là bien honorable Alita Chamala ba motene trop voilà raccourci avec na biso manda chante alors voilà donc tout le belasigo vraiment musique tout le belapena musique MTD message webi pega yo moi kokosa biso moi trop ezali alors MTD message déjà sur le marché il y a pas de risque tout dépôt bana carrière na yo eloni yo sala déjà au bateau ba bina na Congo central koto na osimba ate eza premier rappeur Nembi la Panthère azali yo ganga premier rappeur Nembi azawana ganga premier rappeur nani wana susu totika mamu susu kompa to ki mutu à cette époque akaki ko ningo zonga batu ne biso zabo yo akota su batu mo bi fallait pas kutu kompa wana vina na respecta ke klo na rosimani na ete soki oma ozama konsama yebisa na plateau na yo nzembo moko ya NMB oyo yebi ebini tabado so na boîte mudabini pe nzembo moko oyo yebi mais ça NMB la Panthère mais puis Bista réseau mo ebini samagi
bien on te laisser tomber wa blo pam Lil Joy paye le bien en décembre. Lil Joy a frappé. Lil Joy a frappé. Petit Amso Gianni a frappé. Innocent Balou Morolobate. Gezma Wete Goutorolobate. Massa nanga Lil Joy Scalanda bambotine belé DJ Gianni Let Expreme bambotine belé. Comprendre mais monsieur son teng ba comme des saisons les plagiats comprendre ceux qui les qui ont bien ba plagiat yo leki nos bina ne no leki Gezma Wete nani ba Innocent Balou mais ba nana tanga ba komana ba uti na ba mboka mwa likolo ana abima kini na boato asala inane na nzela va koma kini wana comprendre bango tuté de bango taka chance mo be ye nango se souris nango ye nango afandi na ye mais ngaza da MT déjà ye abeta compétition wana ya réseau wana ngaza da MT na kin déjà da s'imposer na kin na longwa Congo central na osala be mission na kin comprendre ngai na ba votanga de pona comme star on s'imposant la rap à Kini, mais on a un zara qui était à Poisson d'Avril, il y a Range Rover, tout le monde, bah, pesa que ça là en clip, mais bon, bah, ça va car na bango moko, bah, ça va deal na batoka ba fali, poupa, bah, ça va deal na batoka ba faire école, mais yo attend la car morote que l'on a banda ti maluko kepe, que ça l'émission. Ah, moi te mis na grand frère propre fali, poupa, moi te mis na faire école, ça complète, c'est qu'à complexe. Et ça on a biloko musu so linga musu ngote nde ba massa ba kotina ba benango biloko nini oh ça on nenge za boyo to sentir réalité biloko nini donc ça ba musu so ye pas ça les mané fa kenga biso to kenema nde manzambe nenga zo tindela biso kopani yango ba tina so linga kopa ki fondane te talio ba ninga ba solo li ah wana solo la ba solo la c'est selo yo ngama mona lo biango te c'est à propos tenir zo engager ka yondo lo biango mais zo engager ngai parce que bino pe ba jeune ndo lango komi ga ndeti ka foka o pe ki fondane pe mambe fongami ngai na zada MT da va showbiz ya na Congo ngai zada MTD de lo moto ka empêcher na ça showbiz comprendre ngai na pesade na province ngai na pesade déjà de sur na côté na province na côté à la roi dinga na pesade avant mambo to ya ote poko master ça dit faut pas koko moko boye poko master faut no fanda na nzungu moko boye pour no beta zenith faut kuta na type moko boye nga bongo te nga zada MT avant mambo to ya lelo zo commencer no ba 2015 ko ba de nga na salmi na ba 2008 2009 grand star na kina antique na 6e primaire suka na sa ba yemba nga déjà dina antique na école star école dinga na mona ligamba Bexo ya Gezma Wete Suisse ba artiste na so ba jeune congolais Suisse bino mitema félicitations na fali parce que azo kangala ba jeune talent c'est là te a pisa mutu espace chance et puis semli massa akobeta na ye lelo biso ata ba 2180 to do beta pegaka ya problème te to beta kaka ligamba ba vie baninga ba lobela ba vie yo to mona ata na plateforme na peut so contredire ngandeni baninga ba olia da mbonga vie Gez Fabilo et Gezma Wete Innocent Balou mais Gez Fabilo ba olia mbonga ba vie mais seul ba vie na pe isa musique te tout ça ni musique vie à musique te o te vie pour vie ba pe yango bo bien que ba vie ba somba tout ça ni musique ndé tout ça ni musique ba yo kabiso tout ça musique ba sentiment tout ça musique mo bete épisode ba kanda pour isa ba tout ça yembe épisode pe kanda tout ça musique ba sentiment tout ça musique vie ote ngai na comme na combien de vie na bete 1 million de vie 10 000 vies tout ça ni musique ndé là on y le reprochera na génération bino no so bobima na Congo central là on y reprochera yo qui pour bo avancer te bobima te talent baza que ceux qui ote bon na Kenya tous les ya boyoka ba loba on nga de na fan na bango tout parce que mutu to na fan na ebi oh vraiment oh mati comprends et là mutu zo te mamboye mo yoka oyemba buzo so te to betama rap message a kokate do ye azana ka kete fa finga kaka o kingani te rap ya message on ndeti na époque qualité baka rap eza eloko ya intellectuel musique ya intellectuel mais le comment le contraire ok biso le baka pose à la rappeur ça dit faut tant même banchika milay banchika mnen pour rapper mais le comment nango utino koto utino yekaka bwekaka o ngaipe tout le monde dit manga tu as problème mais ngana yebisu yo ke lelo Congo central ba grand rappeur ba ça connaît des grands musiciens au question no tanga bango to lia pe mais ba ina désert du temps ba grand musicien ba sous de jus bango to misi ba na kin grand musicien biso tout au fan na kin tu chance yé to kena biso musique ngal ba ga ma chance na kin ngal baki ba l'existe légal ba pacha bay kin eza ba na kin el samo ba beten Oliverman ba Oliverman so lelo pe sou na kin pe sou to tone pe ka batum tout soupe
Copain de nous les arningwana. Nous les arningwana. Voilà, nous les arningwana dit MTD message. Avant tout, donc, yo moro d'abord, parce que biso, toi, on a choisi, toi, on a 2 clips. Toi, on a clip, nous, mon Koufa featuring avec un artiste, moro boy. Ah ouais, il y a Mbantangungu, tout ça, un featuring sur Yana Maxwell. Alors, yo proposé de tchela non, bana poto, bana monde dans ces clips. Bana poto, na zon samona nostalgie, na dédié papa nangai, papa taboulé. Mon colonel Koufa. Nzembo wana, ceux qui peut-être na dédié en mutu. Na dédié on a fan club les amis de MTD message, na kata Brazzaville. Wana na moni, grand frère propre mon vieux fiston, na mère na palin. Na dédié bino Nzembo, ceux qui na Bruxelles, na dédié on pas falloir nekofo. Dédié Nzembo o na gypsy sanga les réal na biso, pourquoi pas Naomi et sanga. Hein, tu gata Mwambele, ça bien. Hein, gypsy sanga, ça bien. Un grand merci pena Prince Prince Sangi na dédié Nzembo, madame na li fante ça la bango bien. On se retrouve tout juste après pour la continuité et puis na rochiter un artiste na biso MTD message. C'est parti mon colonel Koufa. Disque de mon père. Mon colonel Koufa ngai moto ya kwiti. Nakanisa kaka kopa masanga na ngai. Nakanisa kaka bambianso na salaki. Nalelaka mingi suka ya sanza ntango tomelaka nga na baninga o mama o. Mokolo nakokufa, mokolo nakokufa. Les jours j'ai partiré, les miens diront repose en paix. Naquel colo, natiki bisengo ya se. Les souffrants de ce monde, j'en ai assez. Tant pis, mon kota kotika la libanga na mokili ya se. Na cercueil et toko topé na gré ya pamba, j'aurais aucune idée. Dans les t-shirts de mes portes écrit adieu. Solo les colo netika kamutu afasé. Celles qui ont vécu avec moi accepteront mal cette loi. Nzembo moi de Tchoulana, ceux qui font un remix, on habite on a Youssoufa. Nzembo batebe Félicien lokola mauvais nzola kisombe pembe na pembe bamboti ne les grands frères propre nzola kisombe pembe na pembe pepe tuna zaka toujours na olela kaka maître Yves Kisombe masana omoro boye masana inosa balumba leka na émission papimbo malobi keno lelo so batanga ba leader so ba na fere we fere fali pupa Robino mundi biso ba batanga ba artiste ko felo minde ba we ranson fo batanga ka pays yo wolobani wana arrivé ba leader no c'est l'autre na musique à Congo no c'est l'autre côté na musique à Congo o salini yo pe ba pesa ba musique té to sambriaka ba sentiment o moninga baja ba musique ba masa ba betanga ko lala bina moyemba na ngapa na moyemba na ngope si peut-être dans pour ça ba tena ba ligne wana bo wana yemo kaka yemo faye ba c'est potana mais biso tout le monde est leader na quoi na mais pour comme un grand leader c'est-à-dire faut ça la œuvre na mboko la œuvre ba vient so papa ba sali comprendre à côté na isosko yosko depo bana musique depo uta soki na ba chika paruna soka uta ba côté na wana ti lelo e na Congo na nous sale loko moti contexte l'album MTD message pénal album na plateforme à téléchargement MTD pénas comme makambo vité si c'est dit que non fa que lekin fa que ça makambo bon avec le temps dans ça album na nous ça ba fa na tout avec le temps ndamba sunga na ça album tout ce qu'on a ça album té na betara ba single ba marché single ka ba jamuzenga jaloux etambi wana ba vie nanga depuis Bruxelles ba motine belé na bana basmo kitoko so tali o kokate ba sika ya malobati ba falon ne kofo audio ba falon ne kofo donc na lo baga merci beaucoup na kiss kisombe pour na geste donc ma vie ça lenga bien pour na geste vraiment ça lenga bien buka mona buka kwikilanga la linga mi gotanga komba vena biso na tete da bo rapo solo la biso linga omoni nde ma mninga tamalo artiste MTD vraiment toujours au moins quelques minutes au talara aux loger tout ça au beta moi batour alors je sais ça faut ça ma flat ma bien les flat tout ça oyo ezaya ba kiss kisombe les na PCP grand frère propre oyo ata la flat vraiment venanga Serge Makani c'est ba mbotine belé donc au moins eza chez ba kiss kisombe na ngambo kuna peut-être résidence à papa qui sombe ezalaki na ngambo tout ça eza résidence à papa qui sombe o tout ça eza flat hotel makani et mbote mingi pe susu na ba grand frère papa ba leka ki pe na flat ba finanga lo ba George Numbasi ba nan honorable Vwemba na pesa batu ba encourager nga toujours na zo mona ba zo tanga na ba page na bango omoni émission to salinga no nzamba sungi
Qu'est-ce que somba a retiré sur la page Ndombolino leader, na PC Ndombolino leader, grand frère propre Ndombolino leader. Ve bambotine belé ce que zo la nangai na PSP HMV Mazola. Ce sont na bosenti MHV Mazola, grand frère propre, grand caméraman. Avant on va filmer vieux là déjà. MHV Mazola depuis Paris na PC bambotine belé. C'est l'or le bezar qui batutu ceux qui na bosani yo. Ceux qui boivent bamboka musica pour comprendre nga bo benga na plus de 243 89 960 34 90 plus de 243 89 960 34 90 de bo comme là ba WhatsApp ba page na Instagram ça bien de numéro na WhatsApp ya ngona peza na ba TV na bino na sewana bo mona ngwana artiste aza azo travailler so ngi na boaki pour banzem na ngezo ya ndembo to sai featuring na Dijani to bandelango to retouchango kayo to bandina so mda na boaka na katwana numéro na PC ya ngwana kaka komelanga na WhatsApp oyoka libanga no de batu balandi ngai bana Paris bana Ngola surtout nazo senga bolimbi c'est ba maman musique tout parce que ba pesenga confiance ba maman musique tout ya Paris ya Londres ya Bruxelles vous avez toujours connecté branché la chaîne Oyo mais formation est bien événement tapis vert vous on est la chaîne Oyo vous avez la chaîne Oyo vous s'abonner vraiment belé vraiment à la chaîne Oyo vraiment tous allez merci na presse Sangi ya ba presse Sangi depuis Paris merci beaucoup na ba ndeko nyonso bolanda biso na monde entier MC Pro TV s'abonner MC Pro TV donc MC Pro Espace TV. Bon, mon MC Pro TV, voilà, merci beaucoup. La presse Sangi, merci. Na Naomi Esanga, merci beaucoup aussi. Ya Ndombo, Abega, le passeport rouge, merci. Na Tête et le Moinière, merci beaucoup. Na Bandego, na biso nyonso bola na biso de partout. En tout cas, numéro na biso zawana. Sur le but Jobingongo, en tout cas, Gypsy Sanga multimédia. So ils confirment vidéo. Moi j'ai des Western, moi j'ai des Nini, moi j'ai des Nini. En tout cas, numéro Zana. Merci beaucoup encore une fois de plus. Na grand patron. Moi na fumu ki mangwa solo kiski sombe. Grand c'est propre levé. Faut ça n'est qu'au maire. Mi mami mwanda. Il peut faire ça la geste. Merci beaucoup aussi na bandeko nyonso bolandi biso bazaki fome belenga comme on a Jobingongo Jibi. Jobingongo Jibi Luwengo Mikolo. Merci beaucoup na Mbasi. Masalanga Mbasi depuis Bandalungwa kuna côté à Paris azawana yaza mi chanteur Mikolo sala batu bien côté Fali Poupa Helmar aza côté à Paris. Merci beaucoup na Chief Masana biso aza pa JDT Mulopwe na bossa ni comme Emani Chief Emani na été soit qui n'est Paris mais na évité soit aza na Kid mais on est ensemble pas tout. Merci beaucoup à tout le monde, merci à Gypsy Sanga, merci na Richard Mwapoul donc équipe Mobimba MC Pro TV, merci na nous bozaki belé, merci na Gladys et Yann na Gladys, merci na Monsieur Arnaud Luko qui est tout puissant yene mutaosa la l'homme de 4 pattes. Bolingo nanga ya bomwana pona nini lelo yokomi kobenda bolingo nanga komi lokola silikoti na kota na beta nde awa mabe bébé tolakana kino pour le meilleur pour les pires pourquoi lelo yekomi ya kokabwana tolakana ki na miso bandanga ya Nzambe biso wana depa na nkamba tosokola na mai ya nkamba simoki mbangu ya pambola bolingo na biso bana Congo bana monde entier bana partout ça dit chaîne na bino yango ngamona confinement grand leader a confinement chaîne na bino bo s'abonner bino tout na MC Pro TV bo s'abonner massivement bana tout ya monde entier bana Ngola bana Brazza bana partout bo s'abonner na chaîne MC Pro TV libo komango ma bien MC Pro TV. Il faut s'abonner à la chaîne Makambo. Ceux qui ont des news, des stars, des grands stars, tout. Il y a Congo. Il faut s'abonner à la chaîne Marmabé, à la chaîne. Il faut s'abonner à la chaîne. Il faut s'abonner à la chaîne.